Chauffeur ya taxi moto oyo bakino babengaka bawewa batatu maseba bazanga mawa batumbi taxi IST bozali komona ezopela moto mutu akoboma yango azati oyo chauffeur azoyeba te explication nini akopesa na vroma na ye. Entre temps ye moko pazongi na chômage esalami na route Kinshasa na commune Ngaliema juste na arrêt Verkis esika incompréhension ya bawewa ekozi accident landa lisolo kaka ndenge ezalaka na si ya embouteillage bino moko boyebi bawewa balingaka komona lidusu te okomona bango nyonso basali mulongo bayina kokangama na embouteillage oyo wapi intan wewa moko na moninga incompréhension kaka ndenge ezalaka babandi koswana nzoka taxi IST oyo ezalaki na problème ya frein chauffeur azoya nango mwa kisela akoma pembeni na bango boye asimba frein mapapa asimba lisusu aleka na mbala moko atuta wewa moko heureusement zalaki ye moko likolo moto akufa sur place tango caméra ya kelbul make komaki sur place bakuti deja nzoto na ye balongoli yango bamemi yango na morgue epesa baninga na ye batikalaki kanda ekosakana te nde batumbi taxi IST bozali komona ndenge ezopela boye na minute embouteillage esila mbala moko bana moto bapanzani moto akokanga aza te population batelemi pembeni bazotala ata mutu ya mawa oyo akoki koya koboma moto oyo atikali komonana te mutu eziki tina suka ekomi ndenge moko na eloko basani kokamwa kasi ya pasi ezake esika scène oyo esalami a quelques mètres poste ya la police ezalaka wana kasi batikali kosala te intervention moko te makambo ya boye antuke eza kitoko te bawewa soki chauffeur atuti mutu botika yazwa charge na ye tina suka olie ya kotumba mutuka boye oyo eza solution te ekei na il bapoto mutu abebisi francophonie yeyo bato babebisi francophonie papa Fati totikali na mikolo ya kotanga arrêtez cet homme avant qu'il vienne danger. Yo bena botala mawabangwa mais ekangami likola fulu ekangami donc fulu na fulu awa fulu na fulu ngai les Gaga, ça fait plus de 50 jours. Bilan. Union sacrée. Willery, oui. Ah, toi, on a Willery. Salito, ça fait plus de 50 jours dans la Gaga. Ah, toi, on a Willery. Toza na bibwa précisément na Singayinga. Précisément na Singayinga bakoteli bandeko na ndako. Donc basali bango tapage ya kosakana te o bozo mono eza vitre bapanzi vitre na ndenge ya kosakana te.
bapanzi biloko nyonso na ndako oyo eza place babukaki mpona kokota mpona kosabote bandeko kotala ndenge babebisi biloko, c'est-à-dire oyo place ya kovanda ya TV bake na television batiki nani mesa ya pamba bapanzi biloko nyonso na ndako oyo etangami kombo valise bino moko botala bazwi biloko nyonso batiki eloko te bazwi penza nyonso oyo kaka nyonso do batiki eloko te banyokoli bandeko bakei plus loin ya ko violer botala ndenge basali bana bavalise nyonso ya bilamba ekei oyo bozomona lali zozwa ye na makolo mpona sécurité na ye ndenge bomoni ye alali boye baviole ye na basoda wana baye plus de 50 policiers bilongi tala ndenge bavandi bango mibale mpona sécurité na bango tozwi bango na bilongi te. C'est terrible. yango wana tolase message oyo epai ya ministre intérieur son excellence Peter Kazadi. Tala insécurité ndenge eza komata na mboka bato baza lisusu na kimia te. Tala yo moko ndenge bapanzi biloko bato baza lisusu na kimia te. Basoda vol mais armé, c'est-à-dire bayena minduki plus de 50 personnes mpona ndako moko bamati bamisusu bamati likolo ya nzete mpona batala banani baoyo bakoya po baya kointervenir bakotela bango. Eza ndako moko te bakoti plus de 6 ndako. En tout cas tosengi intervention na bino botinda ba police ba policier bo baza compétent mpona kobatela peuple bozotinda ba la police moko ya miyibi tokekuti na la police tokekuna mpona ba policier ba ko intervenir tokuti policier moko ya mwati baboyi ke akoke kosala ndenge dini. Donc policier moko na kati ya bureau dépense ezalaki te. En tout cas tosenga rapport ya ba policier bozwa parole sikoyo ya ye moko mama mokolo ndako po yenda identifiaki bango bien bien ayebi ndenge bazali. Mama okoloba moki oyebisa bakonzi nini? Maloba wana eza maloba ya mama oyo bauti kosala. Maloba wana eza maloba ya mama mokolo ndako. Intervention koto yo met fois toyebisa bino makambo oyo. Toyebisa bino makambo oyo met fois. Sikoyo yango ya fréquence. Tolingi tomona intervention. En pleine journée, mon batondi boy, ba criminel ba côté en pleine journée, ba braquer, ba botoli ba changer ya limité de bonhomme. Donc ba criminel ba côté, ba zumbongo, ba botoli bon à des ordres, ba beti massacité, ba botoli ba changer à des bonhommes bon, ba zubambongo, ba lokoti bambongo en pleine journée pour éviter ce qui beaucoup de kende wat. Vraiment en pleine journée, on va changer en bongo. Va changer en bon, va supérer en bon, belé na des bonhommes car va zumbo bon, va tondi belé, va total événement où les cas, va criminel, va poti, va zumbo, va zumbo, va zana kati, ok bon mon abango.
ba criminel ba uti okota wa bazimbo wa desordre bazimbo na oti na ya Augustin Kabuya bazika ndoko bazimbo mbele cimetière ya Gombe makambu tobande koboya depuis époque ya papa Cessé tina baoyo nyonso bakotaki mpona kosala prédation ya biloko ya leta mpe mokolo ya lelo Kinshasa ezali kokende kaka na kose dégrade nzoka nde makambo ya soni ezali kokontinue kosalama nani ateki cimetière ya Gombe alors que André Kimbuta na époque azalaki gouverneur ya ville province ya Kinshasa bakangaka cimetière oyo peti mokolo ya lelo nanu badesinfecte yango te kasi cimetière ya Gombe ekontinuaka kokunda bibembe moko likolo ya mosusu na systeme ya chaboye c'est-à-dire mutu basi bakundaki kala bayeba matiki kaka batie kavo mosusu likolo bakundi mutu mosusu ezali makambo ya soni bayebisi biso te autorisation bazwaka na hôtel de ville mpe baoyo basalaka awa na cimetière bazali na eloko ya kosala te okanisi esili tete ngobila ayoki bongo asepeli te libanda ya cimetière esika parking ezalaka ngobila atekeli yango bagreke makambo ya soni kokamwa esika oyo boyebi yango balamu na ntango ya matanga ya Etienne Tshisekedi balingaka bakunda ye awa kasi ngobila atekeli yango bagrek ezali libanda ya cimetière kasi batekeli bango mpo bayaka kokunda bato na bango Kinshasa yango toyaki yango Kinshasa yango tolelaka butu moi ebonga tala makambo tozali kokutana nango pasi mpe mawa liboso ya cimetière bateki bakonzi oyo tokanisaki le peuple d'abord ekosala eloko nzoka nde esali eloko te réseau ya bato ya mafia batondi na Kinshasa awa bitekateka balingi komona espace vert te papa Ngobila awa esi etekami toloba kaka faci beto to bato ya Kabila bazali kokontinue kotya bakale Santu Toma Bukamona Bukakwikila oyo azali na Kinshasa tokoyeba ndenge dossier oyo kosuka keyo. Voilà. Au comité na siko, qu'est-ce qui se passe? Wana bapaya batekeli bango espace qui a parking ozomona ndenge bazo mesurer bazu bapesi mbongo combien et puis ezokota na poche nani bande konangai. Au Congo, même ce qu'on ne vend pas, on vend. Il y a une loi qui réglemente makambo ya cimetière. Au cours de mon premier mandat, paix à son âme, mon collègue Charlotte Massiala, bon repos, ma collègue Nanga Ndombas Ados, parce qu'il n'a pas été réélu. Invité ce gaz au bout, l'appel au bout là-bas. Et bon, on va faire un tourisme à Congo. Et bon, on va faire un tourisme à Congo. Et bon, on va faire un tourisme à Congo. Et
On va faire un tourisme à Congo. Un tourisme à la pays. bandeko na ngai bato baza interné na hôpital général oyo bazobenga mama yemba po asokola na douche il faut afuta 500 kotala nde bazoswanisa mama oyo auti kobota baboya kota na toilette po fapesa 500 tala niveau yoka mutazo epe azofinga ye ombuka ndeni Voilà, là où tu vois là, en face, place monte où tu n'as foyer. Déjà, il y a 3 pavillons. Il y a déjà 3 rangées à ma pavillon. Donc, ils ont mata. Là, ils ont mata. Il y a place ici, hôpital de référence Ezali. Donc, ceux qui est continué pour ils ont évolué dans le système latéral. Ils ont eu verticalement, mais latéralement. Donc, ceux qui est continué dans le système latéral, et pour atteindre l'hôpital. Donc, il faut renforcer les camions anti-incendie. Et à mon côté, il y a mis balété. Et au-delà pour la sécurité, il y a hôpital de référence, hôpital général de référence. ombuka ndeni ombuka ndeni